Population. Je pense que vous remarquez depuis passage dans la lobby de la radio, population sur le bassin vous matez. Je ne crois pas que les deux transports n'ont pas déplacé en N en N. Vous voyez cordon. Donc la calme population. Par rumeur nion soit ne circuler. La minute je crois que le bama sauter surtout que élément au egoleka. Na kosenga la population, il faut bopesaka ba chef ba diriger mboka confiance. Ceux qui boyoki les kam beaucoup de ça ba tension té. Beaucoup de ça ba tension té. Congo central eza mboka ya kimia. Lokala na benga ngo Suisse ya Congo central. Mentalité wana ya koluka kotia désordre na mboka eza bien té. SNEL baza une intention moko tout à déplacer ba transwana. Je crois botu koyoka mukonzi ya cataracte à lobby. Heureusement c'est un vieux, il y a biso ya mboka ngana ibe depuis kala. Yemo chef d'unité à lobby, société civile ba lobby, président notabilité puis le représentant tous un représentant na biso ya na biso ambassadeur de la paix à lobby na moko cordon. Donc na kosenga la population bofanda kimia kaka nena lobaki lobby na radio. Et loko soki pesa mi compagnie nyo sezaka na budget nango. Soki et loko moye ko bakisama. Il faut pas luka de gauche droite mbongo ba kosa misala na eouta wapi. Vous voyez, donc SNEL a salaki déjà budget né année. Si l'ou a pesi biloko pona intérêt à cité, et ça des si l'ou moutou faut a pesa pe ba moyen na SNEL pour SNEL et sala musala nango. Je sais que vous avez un souci. Tension sur la suite à Maramba, centenaire. Je vais profiter de l'occasion, je crois, on est aux 100 caméras, nous sommes présent notabilité, nous cordon, il y a société civile, nous cordon à cité. Parce que Maramba centenaire, ils ont solo ma casse na mboka. Il faut bango bazo diriger mboka oyo, bakota Maramba pour population et se calmer. Mais on vous rassure, je crois que batu nyonso, bofanda kimia, ba transo na bino soki silou atie ba moyen na SNEL na oye pa kotia comme moyen ba transo be kotiama et puis mboka nyonso ekozana sengo. Moi je suis très content parce que l'itmo ezosa m'a déjà à travers bango mo ba konzi SNEL mais ba transo o ba kolongola et déplacer té etikala na mboka na biso ya local.